Alors, bonjour, bonsoir, balandinyo, surtout, il y a Spaga TV. Na pesi bino ba gros bisous, ba abonné nyonso, ba soutenaka. Émission ya makusa ya Mama Spaghetti. En tout cas, bisika nyonso bozali, ba gros bisous. Tika nzamba lola, amona bino, apambola bino, asunga bino, nyonso tout vraiment. Oeza ba posa ya mitema na bino, nzambe wana apesa bino. Vraiment na lingi bino mingi. Ndeka na lakaki bino ke na bano yaka toujours na ba recette moko na moko kolakisa ba mama o msu akoza na mwa difficulté pe ekosunga bango. C'est pas que na yebi koleka bino ba Spaga love na yebi ke boyebe bele mais ngape na ye na mwa contribution na nga na muke oyo nzamba zo pesa mayele. Vraiment na lingi bino mingi na zo pesa ba mbote na nga ebele tout d'abord na petit na nga Lydia oyo aozo nga bilili donc atiki makamuna ya lobite émission makuse kufate Mama Lydia yayo yangoyo na pesi mbote ebele na bébé na ngai Kerta Botela bébé Taïfa Botela bisika za na école ba gros bisous Mama Promedi Wiva Konde na Suède na pesi ba gros bisous moi na nga Aigle Yannick Bila British ba félicitations ya na ebiki au pesinga bokilo na peso ba félicitations belé pour na prédote na yo na mwasi na yo Olga wana mwana na nga ya mibale ya mwasi na pesi bino ba gros bisous bisika bozana Kinshasa na pesi lisusu JDK Muyala ba gros bisous bisiko zali donc bino nyonso na lingi bino mingi bijou longomo ba gros bisous Philistine Mabuba motema ya Costa Manana donc faire ba manisa ya yo yangoyo émission la bino yango na lingi bino mingi boza tellement ebele que cela bandi ko boka bino wa moto la sama kusa ezate donc Titi Kalou le grand producteur ya yo yangoyo na bosani yote papa langa Richard Lukau donc na Kacha France ye muta soutenir biso ba comédie tika bisote papa Richard ya yo yangoyo donc na lingi bino mingi yango tozo kende sikoyo ko présenter recette na biso ya lelo tozo sala vraiment mbisi ya kokauka na épinard donc mboto tozo sala ngona épinard Mama Lydia zo kita azo zola biso ka biloko na biso o toko salela émission na biso lelo merci. Alors Mama Lydia Lionga akiti azozo la biso na sekande na febino pour la rosa recette na tout d'abord na épinard na biso yangoyo ba flama abenga ngo épinazi na biso yangoyo toza na mbisi na biso ko tosto bongisi yango ya mboto toza na tomate na biso mbuma toza na matungulu na biso mwa bouillon pe ya légumes eza wana toza na ndembi toza na mafuta toza na poivre noir toza na ail toza aussi na céleri oyo ba mélange yango na mungwa c'est pour cela na tie mungwa te mais ce qui to sali to kocha quand même mungwa ce qui biloko ebandi déjà kotoka to chaki déjà mai na biso ya moto nazo ke ko tremper épinaise na biso Mama Lydia olanda biso to nde tozo cha épinaise na biso to bolola ngona nu pour la olongola moi mai wana oyo ezaka mwa solo épinaise moko ezala wana ezala mwa solo moko biso amango to benga ngo bobi to olongola mwa bobi wana comme ça to sala ngo sikoyo bien merci mama bomoni mai na biso déjà etoki to boaki épinaise na biso pour la kobolola ngo tozo bolola ngo ba mama la épinard yango wana na koyebisa bino bano na ngai yana na kolambela bino épinard na mbisa kokauka na mboto bino bato lolinga kolia mama na bino yeyo Mama Spaghetti ambeli bino épinard yo nangi bino mingi yango wana na koyela bino ba recette bolingo be kolia mondele lolia kabiloko na mboka
wana biloko wana epesaka protéine mingi pe vitamine na nzoto. Po biloko nawe yali mwa misitike ata ojui epinari esalemi awa me mwa mbisa kokauke uti mwa mboka esalaka mwa mamo mama. Nini lobosana makambo na mboka? Olambelaka bapapa mwa biloko wana bakanisaka bamama na bango oyo bakufa. Tata alebo alobi oyo nakanisi mama na ngai yo. Mama na ngai aka kolamba beboye. Okoma lokolamba batata bakokanisa bamama te. Yali eloko nini boye? Eloko nini lokosalaka boye ntango nyonso? Yango wana bomoni na bololi epinari. Yango wana sikawa nakokende kopase nalongola mai oyo na bololi epinari. Na ntango wana de sikawa lokomono ndenge nini nakokende mpona kolamba epinari na biso na mbisi na biso ya kokauka. Merci beaucoup nalingi bino mingi mama Lilia yope manaino mpo tolakisa pa mama ndenge nini tokosala. Awa nakokende be kopase mai natika lobene epinari. Merci. Aloba mama mafuta na biso tochaki deja na moto. Toso matungulu. Tosema matungulu. Ndembi. Bone mbisanga ya soko mona recette na ngai ndembi zanga late. J'aime bien kolamba na ndembi. Na mona asuna na biloko na ndembi di bien. Malinga ngo mingi ndembi na ba recette na nga kwa. Yango wana tosali yango boye. Tobwaki tomate na biso. Tomate na biso tobwaki yango mbenga. Yango wana nakoloba boko mono nga nakolamba wana te. Yali sebe d'intelligence sebe. Moni ndenge nakosala wana. Awa sikoyo nabwaki poivre noire. Poivre noire barababu. Nso bamongo tobenga ngo poivre noire. Yango wana tokobwaka poivre noire na recette na biso. Awa sika awa nabwaki ai nabwaki mpe mwa ai na kati na recette mpo ai ya meyali mene na ntango wana ya kolongola ka bampusu te. Yango wana nasali bino be ya poussiere. Awa recette oyo soko olingola mbango na tomate kaka boyambo obere yo. Soki po olingo cha tomate oyo concentré wana ochi obeko tia. Iba no na ngai. Ngai nalingaka nasala ngo be boye. Nasala be na tomate ya mbuma boye. Oyo ali fese. Fese boye nde na sai boye mpenja. Wana ntango ekosala mpe fese na nzungu mwa mosune kote. Epesi ngai mwa masolo malamu. Sikawa nakobwaka mbisi. E ayo belo kwa na sala lochela mena sala ngona mwa lochela moko ya mwa kosala na mwa sauce moke mpona ngu yesangana na kati wana bangu. Bo komparande we yaki na kati na ngasa yango wana akofungwa mampenza te yango na che yo be kuna ye moko njungu ajwa makambo na ye. Njungu alandela ye, njungu asala ye misitiki. Ajokisa eloliki. Po njungu ajokisaka loliki soko la mbi malamu moto akolia kojoka be loliki. Na pebisa bino bana na ngai lo na politiki na mamo na bino. Ya lio be bongo. Sikawe kotoko mwa ndambo esangana bongo na chimwa mongba moke. Mongba mingi te mpo sikawa tokoma na makambo na maladi na mitema na banini awa. Mongba eleka te. Sikawa nakotia mwa seleri oyo ya kampe na mungba. Yango soko kochaka be piso oyo bakate piso oyo ina mungba oyo ina mungba te. Tango na kocha mungba na chape mingi te. Noki te ekoya koleka. Yango wana ngai na sali obebu. Ba mama lo monoko
lomonoko aye bomoni tosangisi épinazi na biso. Wow, épinazi oyo tosangisi épinazi na mboto na biso tokali yango esika moko. Sikoyo tokotia mwa mai pona etoka. Bomoni deya totokisaka épinazi yango kutu elingana nango makambo mindondo te, mboto mpe elingana nango mindondo te. Tosali soso tosangisi bango deja, bango mibale basali deja mariage, bakobalana na kati na nzungu wana likambo ya lia wana koyebisa bino bamama bakobalana mpenza, bakosala mariage. Soki mpe olingi otia na yo esala luze yo, me ngai nalingaka luze te, ngai nalingaka beboye. Donc boye yali mpenza yali sebele moko ya kosakana te na fufu wana mpenza. Ozwi fufu wana ya murutu, fufu ya murutu mama ya masango te, oyo ya pembe ya bakongo wana. Osali yango mpenza na pilipili na tomisoni batumba, oswate na nsoso batumba na mosuni pembeni to na mwa eloko moko pembeni. Watangisa soni te yo nani. Oje na chela bino mwa mai lo mono. Sikawa totie mwa mai etoka kaka muke esangana. Apo tokolakisa bino ndenge épinard na biso ebeli. Totokisa bango ensemble, totokisa bango nde basangani deja wana. Basali deja likopa. Totokisi bango ba mama. Je vous love, moi je vous aime beaucoup, moi je suis votre maman. C'est pour cela que je vous fais le makoussa pour vous préparer à votre mari là-bas. Yango wana, yango wana français, yango wana na kati na France. Merci. Ba mama ba mama ya bino yango bomoni. Épinard na biso ebeli. Lekele. Ele ba mongo. Wana siko na oloba kiflama me na kimongo soza. Lekele. Lekele oh. Mama bomoni yango na mwa safu pembeni. Na mwa mosuni pembeni oh. Na kochela bino na sani na mona ndenge sali. Tomoni épinard na biso ebeli yango oyo. Nguya mamai. Épinard oyo nalia yango na vuvu. Ngoya mama oye ye. Hey. Omoni elengi okolia bwena tomisoni batumba to malu abatumbi to oyo babenga yango na tilapia batumbi to malamba batumbi nguya mamai na fufu nguya na kwanga ata ne eloko nyonso koleka kaka. Merci beaucoup na lingi bino mingi, bisous mbao.